nani? Epanza nani? Si on a ça qui nous met dans sa pona yo. C'est quand les bergers bobo talio. Pour finir na baba lo boluka ka ko yeba mamba ba talio. Na tuni talio ko bi manga na butu. Nana zo mobile na kota na kata pong na lese na lesa na mboka tata na yo. Ou bien mama na mta pesa ngambo. Ça on y bo panzanga. Ça on y panzani. Epanza nani? Epanza nani? Yang yo nini pa na ya fina na bobo. Achanga kwe ko, changa kwe malang. Na lobi ni yo ki ngani. Ozo chakpo ni. Pour le quoi na baba wenga ko yeba likamte lo kwa ngale berger bobo na fana na mobile nga eswa kamina kata. Bobi ma fina ngai. Bi ma na fina nga surtout yo na loba nao. Mais yo mtu berger nde bobo. Na yeba te. Ozane ndumba. Obima na butu. Mais obi ko kamusa nga makambo solo bana na ndima ngote na ndimite ke za ndenge nga na respecta kayo. Esalinga pasi zi sangole panzani omiteki yo moko esalinga de koti na ngaite. Oh non, la noto ali boma penza mtu aloka yo asala onde mabe. Bonjour maman. Bonjour. Baptiste Aza. Azali papa. Yebisa camarade na utangola Bombay. Bien enfin dans Maman, tu l'as à côté. Yo ça non ça là. Mon trésor. Bébé. Oh, Bombay. Oh, oui. Vous expliquez le garçon, vous savez bien, donc chérie, donc Bombay Zaza vraiment meilleur ami nangai. Donc grâce à elle, n'est que un moyen bien grandi moi pour liaka, pour vivre là. Donc grâce à elle, donc on s'aime qui nous vraiment. Aux ans moi c'est chaud quoi. Ouais chérie. Donc moi c'est vraiment un homme qui tombe une bonne femme. Un homme qui tombe au salon musala nae, assez moi déjeuner nae. Donc tirer dans bima. Oui que aux ans moi c'est quoi. Oui que ça a beauté na taille. Beauté na taille. Bon, toi Fandaro Karim Chab. Ah mosquito. Fanda. On se bien Chabou déjà. Bon ben c'est moi. Nabia, chargé dans mon avis. Rebiki na zalobat. Zela na zela pe ko bima presser de ça. Il fallait benga Doudou. Mikina. Baptiste ça. Bombes. Obungite hein. Oui que na souffrir moi était. Oui écoutez mais ça compliqué hein. Les affaires sont bonnes, t'es Bombes. Donc son comme il terrain me fait. Autour de Baptiste. Toi tu n'es pas ma chérie. Pompidou Mansilo. Le jour na côte, à très à jour na côté. Londres Kitty. Yeah, tous la bataille bosseur au monde aye. Sabongo. Ya tunangani. Nini. Diamba. Tokoti tikate. Diambe pesi bisoba ide a bien. Kasi. Tokoke kendete. Kasi. Tokoke kendete. Classe le kisi bisoba tangu ya pamba. Église. Tokoke kendete. Kendete. Église le ibisombo ngama bunza. Tunangani ya. Nini. Na webisa aussi ko de petit momiana na nibolana. Oui, comment Malou. Arachel. Asala la ville. Tunanga inde mtauti komite ka. Oui, client to betarana. Sangone Panzani. Sangone Panzani. Nde na utaka utala vie na Patrick nza motema aimé bosala. Kozonga nga buna badini na nga basenga na so ya sikoyo. Zi. Sangone Panzani. Nete kabwe. Yo da biye poni ngole kise. Oh. Est-ce que na lobeli yo? Kutumingiza na petit bobo. Ye muta berger kaina. Té. Na ba logique petit wana.
aye moko ami révessi ateki disque petit bobo wana ndenge azalaka nazalaka mario na pale wana babilamba na tu alataka wana si momi ana moto asalaka teko tete ndimela ngai modero boni oyoka nga te bo donc bobo balogique nyonso azalaka nango wana mario leader tunanga nini oyemama na osali so na moni kende na yo nalembi mario na bayeyo kende obila sikola oui ensemble tout semble ici cabaret oui sont désolé kaka yango wana kende na yo nalembi mario cabaret. Milo? Oui, chérie, j'arrive, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais non, mais fais vite, je suis en retard. Oh là là, j'ai réunion. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Nani, parfait, oh là, bah, c'est un José Mbouaki, non, mon embouté. Non, je l'ai mis au-dessus de la télé. Les femmes, vraiment. C'est bon. Il n'y a pas trop. On va en parler en cours de route. Regarde-moi, ça va. Ça, tu me caresses. Il n'y a pas de problème. Ce corps m'appartient, n'est-ce pas? C'est bon. Oui, allons-y. Hey! Et lui, le sexy, il y a un défait là, mon côté. Il y a pas de maman, il y a un si c'est bon, on peut le cas, on peut tout le monde ensemble. Il n'y a pas de problème. Et ça, on est zoom qui est en Algérie. Eh, boli ko wela zumo le ka bodudu miki no zongo bezuma ma. Comment pardon ma. On a défendu on a défendu on a défendu ça. Na pesa ko siete. A défendu ça pas plus mo lo. Chérie, mon des on va fona kende. Il faut que tu vas dossier mon la fille. Mais on va tellement na sala informatique. Il faut que nous sommes mon américain. Ba ki fona na ko tsa ba dossier ba landelanga na intellectuel mais on me les amont passé. Ba ko edenga. Donc c'est vraiment $20 mon boy. Qu'est-ce que c'est? $20 bon. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. On a pas ça $20 dans son mois. Chérie, Mimi, à part yon na moi me soutien na ko compter la fille a ko edenga. Ya tomona lelo nga na pesa bambonga ba nini. Lobe ko mona moi sino mususu o utino be ba mboka ngo ye okimi na nga. Ngai mayo, ngamayo. Yo ngola tsanga ke yo musuku ta la paranda ikenga yo tanga uti pe libanda mboka yebo engali suti. Tika ba papa mana mona so pesa. Ngako la tsanga ba biloko wana te. Na mobali mo apesa obongo te. Ko la tsanga ba biloko wana. Comprendre. Yani. Na bana muta. Tout ça, on a vu son matin à Sibé, on a eu sa garçon à Bétou. Vous avez le Sibé, Aïe, bah, dossier, ils ont bien classé. Aïe, garçon, ça. Azul, le babozako, le babadossier. Non, 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 Gila Sima. Alobi akobala ete. Gila Sima mobala Nadine Sima. Nadine Sima, oui, to yebi. Hein? Mais papa. Muta akobala yo so le longi aze longi akobala. Informatique. Cybercafé pour ba dossier. Yo ko ça même cybercafé. Ozo ça le kiss na terrain mes femmes. Nga témoin. Non, ça va petit frère Rabado beta balle dans aussi. Jamais. Donc yom toi na dépôt pharmaceutique ba jouer. Tes maman eza ka premier ba petit na ba petit. Na ya sport ezo beta awa, na ya sport ezo beta awa na mefe. Zauli na ba joueur na ye. Ya papa. Nani? Ya bazola siki bazola linga somba ba joueur. Ya ye na ba kisi na ye. Chic bazola. Na sport ateka. To yebi, to ninga kotela makamebele. Parce que chic bazola. Alinga somba ba joueur ya na sport. Ya ye na ba kisi na ye wana. Abebi sima koloma na ba. Allez, bima telema. Okobeta muta maladi semeki. Na libandimo artificiel ya kosala. Libandi loko ba beta na ba. On est pas kulutu. Ah, mon veut pas non nie. On lo balingela ko te ngalo. Eza qui pas grand frère. On yebi ngai. Te. Na sala ka nyonso yebanga te. Papa. Nani na lobby Papa, on m'a makamabale ko beta tolo te. Puisque kabushkop. Tant toujours mon ba chic bazola ba matumo na room te papa bolef papa bolef bien de Jésus c'est que Didi président Mutombo Lamine yo pena ba docteur Lami abeti yo o mari seko ya papa pele simbi ba na makolo tango maya ke tolenga ko te to sala ma seki soki nga muta suki ebele na mina simba yo na pirate yo
Modéro. Yaka. Prends soin de toi. Yaka. Modéro, prends soin de toi. alakisa yo ke yo libando eza ya kosala Modéro. Nalobi likofi te. Sabote. Nika. Modéro. Utiliser Nika kaka. Debilamba batu. Oyo na makaba jouer. C'est qui dit baba président Mutombo. Modéro. Kangamba, général Kangamba. Nasala nyonso ne ba mwana mbali yote. Mimi. Sulu wana bala mwana bala kabu. Mobala kutila ba fond de te yeyo. Mobala kutila fond de te créer mimi yo. Bongo Arma. Kipa mamu papa. Arma, kibatuni Arma. Arma. Kelma kuna Arma. Oyo kipesema ba muninga nayo. Nako bamba kure. Tika. Olivier Fartire yeshe. Tika boka mabila mibale. Bon, yemo yem sanga fana mi kanga na kura. Na Arma oya libano lina. Tika, bango ba perdre lokute. Ngana ko perdre ndeko. Na kanga mana mino son somo. Siko yo zana arma. Tango ndo zwa reso mwa mobali yo. Otaka awa le bosola ka masola mo kilo sola kuna na sibera. Quelque part yo zandumba. Pour ozana arma, olingi oy, soka soka mkoka luka kuzalete, okulinga tatele no biengai. Likantini no zana ngwana. Olinga comme ça mwana femme de nuit na yo. Bongo batato balingana mbona alunga kuna na ba couper boy. Na ba couper. Boni ko leo nya olanda. Soka tina okola boy. Couper ni lo ya ngolanda. Bobebani. Nga yebi lo bebala de. Vous bébé la voix. Maman Nathalie, mami. Maman Nathalie, mami. Fikipo. Oui, papa Paul. FBT. N'Afrique ici. Moussalande. Kazi. Moussalande. Kuna mi. FBT. Moussalande. Alors si on n'est pas mimi pe azomona ke mi bal na yeke mi balinde. Si on a lingi vraiment naza na dessus te. Omoni malgré accepter ango. Mais yeba ke ba parents na bazali. Et tant que tante, tema alela qui peut mingi en moi nandima qui est commandé tout zabo. Mais et là on a la ligue vraiment papa nangai. Ba étude na e katanate. S'il te plaît, surtout côté wana. Puisque ba parents ba ebika ki na maboko na ngaso continuer kotanga. Tantinga moko tanga bana otanga. S'il te plaît, ngana autoriser mais ba parents ba ebi ngote. Et que na balu beloko na osa les alate qui na ekoti quand na libala moko bona ba pesi le même pas un franc. Alors, ce qu'on continue à étudier, je préfère mieux tout zonga. Voilà, on a un petit peu à s'il faut ajouter, et le comment on a autoluba, franchement, on a d'autres pays raison. Parfaitement, ils ont la raison à autoluba. Si on a rassuré que nous avons beaucoup d'exil fois dans la classe, ce qui n'a poussé l'exil officieusement parce qu'officiellement on est limité, c'est parce que na bon melo te tante na linga exil trop jour na oui ko tike musika na ngai te parce que je sais bien là il faut même pas oublier ta commencer na yebi hein donc ngai et puis makam on a vu sortante et ko tarder ti pour l'emsounia ko na banga na linga ça pembe na ngai à comprendre encore une fois de plus que pembe na mobali il y a encore raison pour laquelle nabi qui te tricher. C'est officieusement qui tente à Zouataï à Kotikaï Awa. Ngai moko na landela no exil de près na comprendre et l'histoire bien encore une fois de plus pour tout le monde. Naza précédé mais naza prêt pour na réaliser ma campagne surtout. Biso to ba to banga nzambe même la famille chrétienne ngai exil yebi comment est-ce que je me comporte ils a ba parole d'honneur là et puis na ko honorer donc na supporter ta za musika na ngai. En tout cas, ngai ni na ko remercier ma kasi na acte opposé ndenge na soleil na yo et que vraiment honorer pa parole na yo yo goti langa menabi ki boche nga piège et qu'il faut na lukako mekako sauter moi et pour misanga tante azobate. Non, même pas honorer ndé ou za parole na yo. Et puis la bisenge ba sambela mingi Fabi ba bo me sobe nga mama pasa quoi. On a voté ma pasa. Ça c'est une promesse. Ouais. Avant beaucoup maman bana. Ouais. Il faut mon attendre là super soso. Donc papa fallait qu'il veste né. Oui, non, ils sont invités voir même. Na comme banati, Robina Romi. Ça c'est bien.
responsable c'est son problème. Pardon. Est-ce que ma campagne est presque normal? Moi non, garçon avant de casser W. Il on gagne dans mon bateau, nous sommes quand ndoki, bandoki ba bituma na butu ba bandoki te. Pour on gagne moni lelo. Garçon mo ba fana ba on aveni, musala ma on ko tonga ngai, ndenga na héberge ka on na kati ndako. Soki W papa na ebiete. On gagne héberge ka yo. Nani, wana na ba blow ndingo. Kasi W. Est-ce que ça c'est sali bon ezama be. Ndenga na héberge ka e soka bango. Ndenga na like saka yo, ndenga na sama ma. Azola ba bon ndako na futa ngamo. Mayonnaise yo mo zana na place na a mobile na ngai. Vina ngana sa ya kitchen, etali mutu te. Babo ne muta yebi yango. Na like saka mobile na ngana liesa ka e. Eso ba mo point. Eso so ba mo point. Bobo chéri. Soki batu bazolo ba n'importe quoi pour na mobile na balabala. Est-ce que ça réalité yo ko se calmer te? Ozo ko ba se na eso so ba ninga na bana kenda kitchen na ngana mutu ba yo zana place na nga. A mobile na nga bobo na ninga ka ye. Na zolo ba na out. Maintenant, solo bana yo zo gango tout ça alerté bat. Ah mais non mon frère, ba solo baba makambu oyo ko tika ko jamais ko za la vraie. Hein? Écoute botaba tu mususu. Soki mutu aza bien na mwasi na ye ba ko mona bat basa na couple te. Soki mutu azo kipe mwasi na ye ne mobala ki par moi ezo déranger batu. Pourquoi? Mais bobo malu quand même ça la raison. Ta maman solo ba awe ke aller ça yo, aller ça ça. Mais on est mon cas yo kana être le monde. On fait ce proverbe moko. Dans le solo moni na vie moni mbwa comme on avait muto aller gagner la voiture atali pe bat na kati ba PCB mbote aime pas répondre te à cause après zolo ba pe mbwa zo seka na ye akanga u ba pe wa tebe kati mais litaka likolo et bien on va angelu voilà pe ça elo musu c'est ça proverbe na pe ça comprendre te bobo na souci na ngande batika ko tamsa kombo na nga eza vi na nga na linga yo bongo na souci na yo na lesa ka yo na lesa ka yo soki alesa ka yo yo nani mayonnaise tikala ba dosso là il faut comme on n'importe quoi soli nzela nzelo comprendre ka tima mais ça non comprendre ni mayezo ba mama mususu man c'est comme ça solo lango ngo bana ko loba boiti ba finga suni quelque part comment boma moto Luka tala maso lobela bango so mbobo luka lo mo nani maoneza si vous avez vu c'est mon problème te ngali nga lobela bongo te na yebisoni na nzela na yebisoni moi c'est me lier ça yo ko sanga mon frère on les a lobela ya bato quartier zana peso proverbe moko ni omoni ki vous c'est karaba la sosa kata mai ba paka na bango yeti ya ko zona suka Kirikou ake azongisi mai après bando yembela Kirikou nzembo. Est-ce que si tango SNL courir on va courir on va le sens te balé sarayo balé sarayo parce que faut dans ce problème et ngela ça que comprendre non yebisa ngala na charge belé mon frère au moni charge on ngala za nango yani yo so ba pesi ko kangote. Après quête nangai Dieu m'a répondu au moment où je vous parle pasteur n'a trouvé où ça l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc mais donc na su pena moi si oyo na se sentir vraiment na assiette nangai ceux qui naza auprès na. C'est ça un homme hein. Ouais pasteur. Na qui vraiment na vie. Le pasteur m'a toujours dérangé au papa. A dérangé na ajo komi nango na onyo soza nango. Il faut bala parce que il faut oser na moi si à quoi ko gérer ndako à gérer ba bien na gérer o makamdu ça la bien. Ça c'est normal ça dérangement hein. C'est ça la volonté de Dieu même. Pasteur hier j'ai parlé avec la sœur au voisin en France Chouchou Nazina. Alors il va s'attendre à chancelier fille de grâce la sœur wana ba soubele biso instrument pour l'église. Mais oui à partir à contenir à frère Zapam. Ah si ko ozui moi sinali kokuma bozo lenga bonini papa. Non, c'est volonté à Nzambe. Non même pas. Ah pasteur, il y a takanga toujours bona misana. Mais est-ce qu'au mieux yo sur l'Afrique Yves Boss. Pour y bato ba dédouanement wana bablo ya tindi continuer à partir kuna ya ko aider biso facilement. En ce qui concerne Makambo, il y a une tendance. Il y aura beaucoup plus de trésable qui est responsabilisé. On en sait vraiment, je suis dans la joie. Papa, et là, on a un baksaboisé, si on a besoin de somoni, frère Guèche, dans le département, là, il y a évangélisation. Au tir de la Yomoko, au Balinamité. Malgré ça, on a un nyoso, à ce moment là engagement. Yomoko to monaki. Au mon frère Francis Baya. Alongwa kuna na Suisse, l'église de Suisse a 10 mois si à la vigne. Mon maman Paulette.
asa mama moko ayaka na église alandaka makambo nyonso apesi mwana na ye pa na biso Lavigne avanda na ndako na ngai awa na ndenge ake Francis azwa mwasi moko ya malamu yango mwasi na yo ekozala malamu olobi nzambe ya répondre yo kotaki mabondeli mais il faut zo attention na papa na yo pour mwasi na yo po biso pe to mona ye po komi loko komi l'église komi soki moko abali mususu akomi na stress il faut ka bala bokomi ko zwa bizwazwa eloko nyonso faut sala ngona temps ya nzambe ekomi te lokola bato nyonso bakomi ko bala na église mabale do bokomi kaka boye boye il faut se préparer yo lokola ndako ezali makamisi ezabi ba misusu bozo bala pour boye ko faire part en église eloko wana zo boya dikama lolombo ya kosenga ka wana mutu akomo ya kita komi luka nzela ya kobima papa eza malamu te bo bana na ba poche ya bato te ndako ezate musala ezate on bana ba répondre nga musala dans une semaine mais yo soko na fiançailles yo soko au bal non eza malamu te bo melaka mai ya pio sœur Marie France yoana amoni Lavigne akeya bi mama ngala zana nga posete na kozia na sala na nzambe ngonga na ngati kokoka je l'aime aussi bien ça so monde zo tant soit na papa bon Guécho mon fils en tant que ton père spirituel la première des choses je suis dans la joie ya koyoka nouvelle oyo penza ekomeli na matoi na biso ce qui concerne on encore koloba maman a tout parlé hein? Maman lobi mingi et surtout omoni ye mutazaka beaucoup plus na conseil ya bato oyo babalani ba fiançailles je crois que après sur conseil oyo ezalaki na élémentaire pendant oyo ezala batambo beaucoup en profondeur na ye lokola ye mutaza la responsabilité na yango et puis oyo nga na kokoloba no en tant que chrétien donc il faut marcher beaucoup plus dans l'abstinence pour kobanga nzambe il faut qu'il y ait la crainte de Dieu on sent la crainte de Dieu eloko moko ya kosala malamu eza te on marcher dans la crainte de Dieu pour courir derrière pour ça parce que la Bible dit marchons selon l'esprit n'accomplissez pas les désirs de la chair. Oh to mekanano et surtout que oza ndako ndako munene oza yomoko et comme chaque jour ya ko lamba lobi ya lambi lobi ko ya lambi oliyo ki no tala ye pa na bango e pa ya mwasi ali mwasi ndako ya otala mobali biloko wana to linya moto assemble la tâche j'espère bon yebisanga bango pe église bon biso pe non femme biso zora de travail chrétien ezaka kolendisa mutu na mutu mabeko yo za l'occasion à chute n'était il pas à l'occasion à chute tout à fait donc on nous surtout vu comme conseil en tout cas dans une bonne note et j'y veillerai sur ça. mais Guécho nanga en tout cas botikela ya nga na bio le lote ya yo ndabo lingote yo na fisa mais la la ipana ya nako na ninga na lote Guécho on a témoin ya mariage na bio ko lingo source nango début nango nanga grave mon ami de dedans privé masqué moni yo nga Michel là dit dit ko na ba code ya coffre fort yo c'est pas moi le basixinga zomi kinaye avec non slimba me prix Nobel de la sable il a tout roba mais ko kate ba kima visualité il faut la je parle avec Zoom aussi hein ici bon il a dit quoi et on va entendre Zoom bien on dit que ta fille mon ami soit oh franchement oui à autant ça peut-être nga bize kala racine du plaisir tout roba ouais on changer comme une Zoom liboso bandako lobo ezaki refait sa vie wana wa lemba gaso talinga miso mabe fona loba non eso tu refait talinga miso mabe fona ici les amis nga kopona ngobe nga pona Michel obanze mon irsi là il non on la sanga nino
Non, ne même pas, ne te dérange pas. Il faut que Baba qui n'a pas de... Mais vous avez Merci. Moi, je vais demander pour sentir mon camarade. Il y a ça. Il n'a pas mon oncle, Ah, ben, non. On est là, on est là. Non, sans toi, laisse, tu es chez toi. Non, on est là, on est ensemble. Tout le programme, non? On t'appelle, non? Oyoki. Et alors, Bengo? Belle vie? Non, Bengo, ma chérie. Oui. On va t'appeler. oui. Ozomona tiki shanga banzutu. Na mosi les jeunes banzutu bazulu kama kama. Ba kofili kwa mama. Ozako tuka ba fofu ya. Me kwanga boy pona nini alipanga ba. Bozibina mtu ya bino. Eza libosa pota nani? Kwanga na bino? Me ya biso te. Kwanga na bino botika kukosa ko ba sambre ya nini? Ah ezala ya biso ezala ya biso. Na kusena ngo bon professeur ya kwanga. Kalamane bande kokweya mais lelo modernisation. Kalunga. Boni ko finsa lupango boyeko. Fufuko tuna lukina lulambi te boko kwanga. Et puis eza lupango ya famille. Mama yo ya libala ba kwanga boye. Eza pas mauvais signe. Ma oui. Oh proviseur kwanga eza là. Mais modernisation. Kwanga eza na forme na mutu babomi, bazoluka papa le manemba ya ko émission. Kwanga na ngute, kwanga na ngute. Na yebi? Modelo fo ezala. Modero? Mo nani akoyiko yana kwangu. Modero bana binaki ba bimaki bana tongo. Ayana kwangu. Modero atike lubu. Papa, atike lubu. Akoyiko tike lubu te. Unga na yebi bizaila modero. Modero yana pasi mapa awa na kata ndako. Yo zalaka te. Mena libanda kuna nazoka batu bazobeta maboko. Nzoka ne batiele ki mante akende ko zongela manteka batiele na liboko. Azo yana ngo batu bazoganga. Donc na moi wana beti mateka komo tanga. Manteka zo sopa na boye. Yemo sukazo ganga kuna huile d'olive. Un peu d'huile. Toki ni pai tozongi pai. Oza libota ya son. Nani? Oui. Nani na libota? Oui, aso chambre biso to ndenge to kolela ya kolia dia boyite. Ya kola boye po ndenge baloba zala bilia ya kasiko za biloba loba tende ya sala chwa na ye. Mais boye to ko sunga ye. Moni modero ngati na penser que shanga banzutu. Nzambali. Eza poa. Ya lokota ngate. Lokota ngo wele la kwanga. Kwanga yo wele la kwanga. Oye modero ina ngo kwanga be miomi. Mama. Oyo kiste bien miomi kwangu. Oh fibol. Oye za kwanga te za kula mbala mboma. Kwanga ya mboma. Mama te. Modero. Niyo so kulela ngone loko. Ah moderata yo moko. Ata ko tufilma Yesu motei. Opesa yete. Swa kurizi na yo. Simoni wasireni. Songa sima tikeye okosunga yete. Ah! Boni boyeko. Oza ukre boring na pangi. Ah modero. Boni ko. Ah, popeza ngako ngala. Popeza ngomona kabasala ngako. Est-ce que yebi ke kutu eza pona kolia nde oliaka mingi soki réagir eso fallait-il combien yaka modero muke bloko un tiers ya yo biso yo nini yo modero pesa yetu mais nabia yalo kalunga mais kwango yezu lukalia ye moko eza kwanga ya coutumier oui omoni kwango olia yo soki oyo muzone na ndako donc ndenge omonaka kasavu na kipwanza ndenge omonaka lumumba na sango bakangi baosala opération me bango babimisa kwanga baningo babimisa bapandisi maintenant famille muwemba wana baza 48% sans compter bana bango nyonso badiaka kwanga etika na bakwanga minene boye na batiza mikie okobela AVC modero po kilo kwanga okire kote mabuye etengani yango bloko eza kobenda kaka biloko ya kokauka mai zate famille muwemba bakoza na moni tisi mtoto kwa mfote yo pesa tisi ya jamaa Bandi mangobo wuti ya usutene ni mangobo. Kolia na kolia. Mama nini boza boye. Oyende nini mangobo wuti. Ba mangobo basile ba libandi heritage. Basile ba heritage.
bobo manga bolinga ngai te nandimi teke bino bato bobota ngai bapapara babota mwana bango bakotala ye boye bino bato babota ngai te tubakala kufola ngai moto azondima liwa likola kwanga kilo ili papa kulu muta yena kwanga na yete libino la kala pesa bino bolia kolia ko ngabla bote babo kala na mokola famille bino et puis comme on est le à sommer moins cher et c'est la solaniao solania oui ngabota mana famille hote wa mama la ngate o mama ni alinga mwana ete na mudima katala liaka yo sikira zakia ta muyibi ne mabe kulune vome kutu muyibi na vome mutasimbili zetu ke mutayibi pande na kufola ngai atika igala kufola ngai mama yo vome pande ngola kabiso eza nyawa eza nyawa oui eza nyawa kabuli to kamunde tala pola nyawa yanga pola nyawa eza nyawa ya oh nyawa Kale ko jamu na nyawa modelo yuko muluba muka so muteke kuri bato mupindie e yowa ya ba nouveau modèle nyawa zo nisa zangu na facilité boy chance ko nyawa nyawa te c'est nyawa ngombe eza ngombe ali te ya senya ya nyawa non c'est bien pas pas nyawa Bon, moi je te comprends bien, mais. Moi je te comprends bien, mais comme on l'a dit, ça c'est un discours. Mais par rapport à ça. Elle me connaît très bien. Mais c'est vrai. Ok. Alors, mais toi. Bonjour frère. Oh mon cambisable. Boni. Ici, mets-toi. Mais oh. Petit comme un chat, hein? N'a eu que le temps pour que ma colonne. Où était? Mais Panda, Poli. Mets-toi. Bon, c'est bien. Hein? Là, c'est le bloc dans la cuisine, non? Ça va? Ouais, c'est pas grave. Mais si ça me rappelle, yo, vous passez journée de A. Le quoi, il paye comme ça. Ah, d'accord. Oh, mon caminanga, hein? Ah, moi, c'est ici, là. Yo, vous passez journée comme ça, vous allez au mois de. Et trouve quelque chose pour la boire, hein? Au ménage, il est sucré, ouais. Sucré, hein? Moi, c'est Yossi. Yossi Pechanga. Yossi, non? Il est mon caminanga, Isabelle. Ah. Ouais. Il est peut-être plus près de moi pour nous soutenir en tout et pour tout. Ah, d'accord. Ouais. Ça va. Comme ça, c'est un moment rapidement. Ah, tout de suite. À tout de suite. Je t'aime bien, ma belle. Moi aussi, je t'aime. Ok. Boni. Oh, c'est quoi? Bien aimé. Faut t'en dire des bossons. Oh, Nini. Il ne faut même pas aller plus loin. Yoka. Oye bien. Matéo, tout ça, on peut ça. Dieu n'aime pas ça. Hein? Mais comment aux moi c'est comme ça? Oui, mais t'as d'amener vraiment incrédule, moi comme ça. Mais c'est très dangereux spirituellement à quoi rabaisser. Hein? Et puis, n'a pas tenir, oui. Vraiment, ça. N'a pas comprendre la société. Mon caminanga sabli. N'a pas dit que nous musique à la macanisi. Parce que naïbi ko respecter parole de Dieu. Naïbi naïo kakayo monyo surtout ça va non ni le bilangai. Je sais pourquoi. Elle n'a pas proposé na balaye. Ba parents naïbi bazaka awate bata musique na biso. Écoute, la Bible elle dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dans genre mon amation. Mais c'est le siècle présent. Bani ko na wana sima. Mon camisable. Oui, bisou batu o to banga nzambe to za na mission moko. C'est-à-dire que koluka ba âme aux a perdu. Oui, j'ai compris. Frère, to kana bien. Ko déformer le nzambe te. Non, dans lobby. Soki olingi ko gagner ba âme ko gagner amna boyete. Oyo ndia ko gagner yo. Ko biloko frère. O bali na note biloko zo salana. Na mission na ngai na moni yango. Et puis oyebi tango stolbano tango na bali mo cité o ko yebanto to na ite o bo salana les années. Tout à fait. Et puis azo na ndako na yo asa ko lampa ce que azo la lawa. Azola là. Oui, Azola là. Mon Dieu. Maintenant, à une seule condition. Mon Dieu. Non, mon camisable. Na lingi to kini musika na makani ici. To perdre de vue te la makam otoloba awa. C'est-à-dire que na yebi nini oyo engagement ni nazonga na nzambe na ngai. Nga na yebisa nzambe na ngai na ko connaître nzoto ya moi cité soki na baliété. Frère, le diable est rusé. Oyo na ndenge nazomona ba tentation. Résultat malamu teza na makambo.
Fungola miso. Parole de Dieu zolo basoko moni ma pesala nini kima. Ce que tu fais là, vous allez poursuivre prostituée. Renouveler l'intelligence. Bébé. Renouveler l'intelligence. Oh, ma puce, tu dis quoi, bébé? Bébé, non, mon secrétaire, parce que tu es ici, non? Il n'y en a plus. Alors, on a fait pour Soumali. Alors. Non, on l'a marqué. Bon, moi, je peux t'aider, je peux les faire. Hein. D'accord, je suis secrétaire, on a continué là. Ouais, ok. Au matin, ouais, non. Il y a des gens surtout. Shalom. Shalom, pasteur. Ça va. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je bénis l'arrivée de ton serviteur dans ma maison. Laisse que sa présence soit une bénédiction pour nous et que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce qui va se passer sur ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Pasteur, vraiment, toi, non, ça est belé. Ça est belé. Il faut t'ôter un an partout. L'église? Bien sûr, dans l'église. C'est comme si ma terre au Pessa, un enseignement, un séminaire, une convention. Et ils ont côté amateur à tout. Dans l'équipe à frère Guéchou. Scandale. Pardon? Scandale. Pardon? Scandale. Na moni moi na moi si mon kuna na évité passer ta mususu ou bombela ingai au bénir mariage. Asabala. Abala na kuti na tongo na moni moi na moi sasu bi makuna. Mais faut ta na moi si wana. Comment moi pasteur, je peux bénir le mariage sans pour autant bino comité il y a direction bozala il y a sous informé. C'est pas normal. Hein? Faut rectifier. Mais comment il est à Koubala réellement bali? Pasteur, n'engagez pas ça. On a moni, on a libala oni, libala oni. Donc, ma nyonso oyo ba mari ba sala yango ne ba bazo sala na bango. Ndenge na kuti ba na teli na zo tala ebo, do tala bango boyi. Bazo ngona ngate. Mais na ko expliquer ba munga na mo na misu na ngate. Na limite que za frère ndazo sala biloko. Frère Guéchou. Oh, on a un conseil, nous surtout maman Pessa qui est avant, il s'est dit qu'on a annoncé que nous avons une fiancée. Et puis, comment il y a une fornication comment? Alors quoi on est pour la ligne? Pasteur. Et puis, bazo kanga sonité. C'est vrai. On s'embrasser na misu ngai vraiment et puis c'est somme malili na nzoto. C'est vrai. Donc nazo prier kana motema, nazo prier na motema. Donc, nous avons un phénomène, vraiment, je ne sais pas. Habiter ceux qui sont comme Wapi, ceux qui sont ici, ceux qui sont l'ambié, ceux qui sont les nini, mais nous avons frère Nabiso, pasteur, photo fou, les messieurs. D'après tout ça, Diacre, comme serviteur de Dieu, l'article nous salit par rapport à les. Bon, dans ces cas, moi-même, j'irai là-bas, comme ça, on a coupé. C'est un frère que j'aime bien, qu'on aime beaucoup, et puis toujours essayer de charger d'aller à ma casse dans l'église. Pourquoi je se comporter bon? Toutefois, bon, Nayoki est au Tchouibsanga, moi-même quand même j'irai pour que na solo naïe. Et puis Nathalie, ça y est, comme Nengeni est en Boliaba dans Zambéza. Florence, pas pour la Mikele. Azan Mikele. Oh. Ah. Florence, pas pour Mikele. Oui, là, ti passer na ina ni sero de veo kasi undo mobile na yo. Oh, baza veo kasi. Ah, baza veo kasi o tuna ngani. Force terrestre. Na yoki te akomi vie capita betangunga.
kasi yo devait kapita beta gokaya viens na mutaba idéologie la biso atie mandefu boye masa mandefu apembe akalingi suki aboki omo mpanzi yoka forme na ebisi yo vi wana la misi na rappel Charlie Mboyo comme pasteur Wambodi Charlie Mboyo Wambodi Charlie Yondo Wambodi komba kala Wambodi alors c'est ça mais est ça normal hein surtout aime dans notre tomboleto nan zoom Dudu Mikila voilà Wambodi les grands caméraman na comment on peut ça nani comment prof na INPP grand prof mais intelligent pourquoi j'appelle formation qu'on a il parle pas beaucoup mais il y a beaucoup de formation qu'on a mais oui na rosa formation mais nga ba commerce nga bangola bangala kinda kawana ekanganga mabe angolais au foot à société bon déjeuner papa donc en fait tokendaki lobi tokendaki te sikoyo bayili biso biloko na ntongo bango bazaka na ngolati Moïse Sama na mwasi ndenge mama Monique Sama papa batangola mama Monique Sama Moïse Sama Jojo kunonga azalaki Carlos papa Carlos mokonja Ilia Mamadou Warisho na bibi Chamala bazalaki kuna soso wayeto donc bazalaki ba Mamadou Warisho oya bibi Chamala mais sikoyo papa na nyonso wana nalingaki nayeba puisque ntango bapile biso invitation na kalunga nga nalobi te gene nsima lokola moto ayeki na invitation na nadini nsima na okende te lokola toza rhumatisme yo okende na mimi mais kalunga ayebisinga te akokende na mimi ndenge wana te yango tolingai toyeba papa eza okanisaka nini mpo na mimi yango te kalunga nde sikoyo papa koleki lowe ye mwana ya lubeluma topepa swani tokosi ye lubeluma topepa oyebaka mimi oyebisaka ete ta pia de penzo na mpwaka pia de penzo bazokanga mne bato ya obese mais soko obese tina bala mimi eza te te mama nga naza mannequin papa mannequin nouveau modèle bandolo ba makambo eza très mannequin turki papa bandolo ba makambo eza bi metala te yango na lobi papa lokola ya lewi aza présent yebisa biso makanisilo ezaka nini mpona mimi mpona mimi mpo ndenge oyaka ozwi kiti ovandi na yo biso po nsima na yo toswanake toswana tosepela bato tobenganaka na nsima na yo sans esprit mamoto epo mais bible elobi biyebi komonana na biyebi komonana te ozokomonaka yo ozokomonana boye moi osalaka na nkoko omona lobi okulele biso boarding eli boarding boarding pass boarding c'est-à-dire eza réseau okulele biso stress aho ide nanga eza boye tosali idaki tobandi mpe kotangela mikolo ti bien toutila na feti facile. Et puis tu te tournes yo boy papa que vous avez idée mimi bien dernier parce que rapport yé quand même vous avez battu que toujours cola besoin de ça bon maman na bango ato côté na moi c'est flamingo bitumbe bon dans la chambre yo bandi bitumbe na flamingo ko bête moi na réception moi papa et puis on te dit carte électeur na réception et l'ongezo bi maflo ayena carte électeur mais papa yebisa biso eza nini okansaka nini mpona mimi s'il vous plaît papa eza sengo mingi na makambo boti kotuna ngai non y a pas de problème maman nga naza responsable tika na kotuna eza na baquestion piégé naza voyou te ata kutu oza voyou na age oyo osima lisete age oyo non papa yokata yo na banzi mimi azali mwasi oyo ngai natia na motema na ngai mais kotiaka na motema te tia ye mpe na ndako otiaka mwasi na motema bando vandila kuna donc seka aza nano na motema ya studio akoma na motema ya salon chambre akozwela mimi naza kozela le moment opportun mpona koka koya kozwa mimi officiellement na miso na bino mpe na miso ya nzambe papa koloba ngo kana monoko te sala ovandise na ndako
ndenge Jado Biango avandisa mwasi na ye funtu. Jado Biango. Même quand on est tout le monde va zoom mikina. Oui. Papa, moi na famille. Exactement que moi na négocier donc bail cette bête ma boca. Papa Costa, cinquantenaire. Omer Ngoyi. Oya nzela likasi. Omer Ngoyi. Costa cinquantenaire. Jo Ramazani. Oya kasumbalisa aya. Et puis papa iloko na koyebisa yo. Mimi aza oyo mwana oyo famille ndenge lakila mabeka kubala te. Bale yo longole soni. Nani alakila? Et puis tala mboka baloka Mimi. Kasumbalesa. Yola. Donc ils ont mboka mboka marqué mboka na ngome. Ozomaka kula solo bimaka na mboka. Kasumbalesa mais loka Mimi. Papa baloka ete. Kolande te papa na bango. Nazula kai na telema. Tango na banda ko sunga ndeko na ngai ya malade. To me makala ke ndaka stage. Ngala saka liboma. Ba kisi nyasa liboma soko na meli, ba bana ko mekisanga pa na yali. Na kanga wati lelo. Merci papa. Bali ngala ndisha. Namoni nakomo kende maman. Vraiment boutique à malamu. Boutique enveloppe. Mais je crois prochainement tant na Goya. nakomeka koyana noko na ngai na papa kurutu otomeka kosola mo moke papa noko no o ingénieur Clovis oya Kalina Hotel te Guy Ebengo Guy Ebengo mobali ya Francine uzaka ziteli bosamba mpona nini eza originaire bota mwana te lowe owelela bawela basanga bapesi nani ayebike na zwa na telema bopesi nani yo boto na lipango lowi yo bota bobebani ekomi boye eza mbongo ya mimi ekomi boye mobali ya mimi etiki bonjour joanie papa merci ndakutiela bapiège kaka na balabala tuni makambo ya enveloppe te c'est mec ekomi boya c'est comporté en âge nakulanda nayebi adresse lowi nakoyebisa yo mayonnaise alandaka yo eza kami moni $100 yango wana pesi $100 bo banda wanga nani banda wanga ye moko ngala seke ngata te moi ye banda wanga $100 yango wana ti papa pona mbongo na boyi boswana bazosana pona mbongo bazozwa moko akupesa loko te Mimi nini ko papa ils est bien te ils est pirate ba frère ezaka boy te mais oui oyo ezalaka mombonde seka mingi et puis ndako ba frère kauka oyo eza $4 et puis ndako ese koya mais ya plus $, ndako etelema tube botala mbongo te mama zela non pe eza mbongo bien mbongo at na le bien $100 mais zana po ya zongo na sima po zongo eza et puis mo yango mobimba mo botala mbongo te botala mbongo bien ana nini ngo bien a pirate moni oyo na liango te tous les $200 yanga moko aki kutia mutali bana a pirate modero c'est quand via modero na kan vie ne loni aye mutati asala kena docteur asima voilà pourquoi je voulais te dire que autant il y a un Corinthiens chapitre 7 bon voilà pourquoi notre bisayo on a tout ça dans 1 Corinthiens chapitre 7 tout le monde a Paul a parlé beaucoup plus au sujet il y a Libala donc Paul parlait au sujet du mariage donc je disais aux Corinthiens avec toi répondre bango c'était la réponse par rapport à la lettre Bakomela qui il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à l'objet pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes alléluia amen et totangi le sous to sauter totangi na 9 verset 9 verset 10 encore mais s'il manque de continence qui se marient car il vaut mieux se marier que de brûler le verset 10 à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari totangi na verset 2 Bible zoloba toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari alléluia amen pasteur bon Bible zoloba par rapport à Makambo Libala. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Paul le disait aussi que fouiller l'impudicité, ce n'est pas bien à un enfant de Dieu, à un chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de marcher dans l'impudicité.
Voilà pourquoi Jésus est mort au Zoloba. Il faut fuir l'impudicité. Ne résistez pas, n'abstenez pas, mais fuyez l'impudicité, bien-aimé. Cela veut dire quoi? Donc, pour faire les rapports sexuels, le roi Mikolo, comme disait Paul, il faut que Moto Azana Moulongani Naye, ou a balayé légalement, reconnu devant les hommes et devant Dieu. Tu ne peux pas, tu trouves mieux d'apprendre une fille ou une sœur, ou au côté bien aimé, on a besoin de commettre impudicité. Ce n'est pas bien. Et puis, Bible Zoroba, na mutu azo sangana nzoto, na mwasi bazo koma na ye nzoto moko. Bazo koma mutu moko bien aimé. Voilà. Na kati ya bo sangani, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'échange. Les allées échange. Il y a votre sentiment, il y a échange ya makila et il y a l'union et ça la bien aimé dans le Seigneur na kati wana où ils permettent mutu ba ba koma na ye loko moko. Amen. Aïe bien on dit. Zumana monande ya kadini mukona kutana na yako balanga tsenga mina gesho. Soko ye kota mamna na gesho on a problème. Gesho, le frère. Oh. Pasteur, ce qu'il faut dans l'oba, oui Bible lobi, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ngai nalingi te lobi nzambe a déshonorer ngai. Et puis ba veu o ngana sala na nzambe nazalaka na idée mokolo moko te que na kende à la contre ya malobananga voire même ya Bible. Non. Amen. Na comprendre tout ce qui est dit parce que ces jours-là j'ai beau parler avec Diacre Zablé. Mon amour sur pasteur sur na poussé pe menangai naza ko étudier. Et puis pasteur oui binga bien na kachara vraiment ba sentimenté na lingi vraiment de tout mon cœur. Et puis nazo tenir à ce que na balayi. Donc la ligne dans sa aventure n'a été na juré voir même devant où ils attendent na ko azara na Kinshasa Arnabi naza na idée à ko toucher moi na bino mokolo moko côté jusqu'à ce que na ko balayi jusqu'à ce que na ko bima officiellement pas na bango. Amen. Donc pasteur litani osali ya makomi ya Nzambe awa na comprendre bien et puis je suis fidèle ya ko honorer oza maloba ya Nzambe. Donc c'est un peu ça. Amen. Bible Zoloba na 1 Thessaloniciens, dans chapitre 5, dans verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Cela veut dire quoi? Il faut ça très très attention. Oui, pour ça la veut, mais il faut les savoir aussi que tout le temps, ce qui moi ça pousse à la première nayo, parce que la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu sais ce que Jésus-Christ avait dit le dernier jour? Il avait compris qu'il il faut pas bétailler. Qu'on bétailler, on les par la croix. Enfin, le soir, il avait dit, papa, éloigne cette coupe devant moi. Non, selon ma volonté, mais selon ta volonté. Cela veut dire quoi? La chair avait cédé, mais l'esprit était bien disposé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne marchons pas selon le corps, mais nous devons marcher selon l'esprit. Parce que le corps a ses désirs, l'esprit aussi a ses désirs. Donc il y a une lutte entre le corps et l'esprit. Alors, nous devons marcher selon l'esprit et que nous ne puissions pas accomplir le désir de la chair. Amen, mon frère. Amen, pasteur. Amen, hein? Amen, pasteur. Donc c'est là, il y a un faire comprendre. La chair a ses désirs, le corps. Oh bébé, mon amour. M'attendre. Ça va? Oui, ça va. Bonjour. Au 21e siècle, on va aller là. Monsieur. C'est mon pasteur. Hein? Ah d'accord, enchanté, pasteur. Pasteur Elko. On a Ursule, facile à y. Ça va, on a belle vie, tout ça, comme ça. Ça va, mais bon, il y a ma casse. Et puis, il va passer dans les années, il va dire que le pasteur, c'est qu'il y a pas de temps. Amen, papa. Pasteur, mais il est que je nous ai gentil, tu as eu mon co. Non, tu vas plonger dans la conversation. Ah, tu as plongé en gros. Pasteur, tu as eu. Comme ça. Alors, tout est là d'abord pour le pasteur. Non, merci. Pasteur Mani. Non, merci, monsieur.
soki na ndako bato baofuri mais ata mokino d'accord pasteur bonne église. Oui, ça va. Dans ce cas, moi, Natikio. Mais je te laisse la Bible dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Sinon, on a 9. Non, ma soeur. Déjà, comment qui déjà j'étais déjà l'envoi au Kenya. Ok, bien. Nous savons que l'Éternel Dieu t'aide. Ok, bien, pasteur. Merci, pasteur. Je crois bien après cette lecture, on a pour l'église, tout bavarder encore sur vous. Amen. Oui, t'as dit bien. Oh, allez-y. Ah ben, on a un bouteille. Oh. Mais il y a un monde qui donc c'est qu'il y a un peu de ngala mso azwinga te ya bien. Ta bobanti Eh pardon. Là tu que quoi Non, aujourd'hui là on a profité de ça moi. Ça va, iPad et en plus. Pas mon abango. Là, iPad, on est porte qui t'aime ta donc, les internet, c'est ça. Nous avons Bosaka. Et puis, nous avons moins ça sert à Biak. Donc, on va foutre à Kaye. Biso, na Congo, tu mets ça dans foot à moi. Les 30, on va foutre à 2 fois par mois. Les 15, dans les 31. Au moins, nga soki mimi lwandima katoza na ebo po edike ono se passer la na mbongo na zo amuke on a pesa kaye ata 20 mois 30 accompagner d'abord que na linga kaye mbongo ya basima moni eza bien nga penga profiter de nos conseils nde bolinga ni boye nga na monka pe to banda boye to banda boye monka na ko bunda na zuluka musala zo comprendre ngati ti lelo nzamba pambola nga boye na mo sunga monka na famille na ye na comment sunga batu on senti même batu na quartier so bana problème poste à liboso ba beta pas na ngai moka ke musala ake musala azonga na tongo donc ya sala moi na biak batu so ba sala transfert na butu surtout ba homme d'affaires be ngoma na moi été so sala ya kota soir ça ya mo ba futa ke 2 fois na mois ya on peut la profiter même non balé pour faire le yo kana pe mo ko ni ba ko faire na ko mo négliger non c'est là malupe alukila nga musala kuna na bia yoka proverbe musala ko zwa na yo okomona pe mutake na dossier na musala apesi ba directeur bazui ba tangi na mendeke Nicolas Zala akobeta siffler mutu pa la mukina eti bobo e concordé yo yebisa malu alukila nga pe musala kuna ma yo na place na banda musala ngo problème te même nga na ko brancher yo nga na ko brancher yo nga na brancher malu c'est bon brancher ça bien oui nga na ko brancher ça ngo blongo amitié même à totanga noté la relation nga na za on a beaucoup tu as na soupe azan diplômé ministre moko yebi ko pesa ba pesa ba na pesa ni te komi constater ezaka li kamba patience na vie soko yebi ko surpasser ma ministre spécifique comme le c'est problème eh maman Vanna chérie ça va bonjour bien na bien bolata na mnoga boye ye ati bateli na sac maluna bien comment bolata na bino ka boye te ati bateli ya biak na kati po na biak kota mona bilanga biak na eza bien te minema secret eza ngo secret te balona tamboli mabe bobo déjà sina sele ba makambi nanga na zo na ba shida nanga sina beta kina yo kuta na mutu mo ba suka na zo na zo mutu mo boye wana mutu wana za maître papa donc ndina bimbo ata 100 francs te obi ke depuis des heures wana so kinga tina tongo awa tikinga aboto ninga na mbongo nyoso wana ekino dona saki nga atelo te malumi bi eza mi eza ma maître na zabo malu on
c'est normalement, on menace la botte de l'embon, c'est normal. Mais je Téléma, tu vas m'énerver. Lève-toi. C'est quoi ça? Yo, aux arts la sécurité. Aux arts la sécurité. Mon cas. C'est quoi Nina? Mon papa, c'est que ça vient Nalinga lokuta na pina ngati. Ah mon gars nini? Non, ça nous ngana check. C'est bon, kota. Ah, tu kana ndo ko bobo. Bon boy ko na sika pe. Bon boy ko. Na na kana pe bon boy bele. Ba mnezo baba yeda ngotei. Comment fait? A risquer la. Yo mona mutu na ko zoka na 100 mètres. On est non msoto na ite bon wasali ngai. Atu ko ngatu mbongo la nga. Après pe na mettre punter hein. Na mon kana bia. Terre. Boké na bino la benga. Non, je vais vous appeler, non, ne vous en faites pas. Ça va prendre mon exemple sérieux. Mayonnaise, na bino benga bino. Parce que nous sommes en il faut bêter le ya. Kende ti à la profondeur auto suka. Tena ninga mabeto lem ça dans ba chou. Qu'est-ce que c'est bon la ngai? Soit tu es de bon la. Mon ka o ni na mon ka o sala ngani ni mon ka o na so sala. O sala ngala ko mo la. Nani mkasi mangate kota la kati kota maintenant tu commences à exagérer tu vas prendre le terrain kota la kati soit y'a même non chima c'est pas ça kota la kati kota la kati Bobo yo mona kota la kati tu vas m'énerver c'est encore la langue malili mais non la bien bobo non la bien quand so que la bien to na tu vas foutre bien te ba bobe sur la mo na bien quand la ça c'était lo la bien wa bozolo ba na lichoto bozolo te to lo bon fait ne pas bicho on enseignement on to benga te bobo be to ke to sona te to benga na bobo malili la troisième étape to benga la la na veyo ye ba souffrance malili la troisième monsieur faut la de la chowana eza makambo oyo eleki kuna na biaki ya ye kobeta yango eza susi wana moto ezosali na motema estce yo ozokomprendre basala moninga ono mabe bongo yo ozomona emi nde esala maonese totambola no basali mabe yo osepela yango azaka tie obuba yebi te nanga azaka tie mosino nimi buba tomwana lobi estce boyeba mboloba mon cas. Oui. Kota. Nalinga nzambe omingi nakutani na mwa. Ah, bata catholique bayima nzambe kitoko penza. Vous allez bien? Ça va. Bonne. Bien. Tobondeli. Nzambe merci pour comme ses frères na ngai awa. Yawe. Tika te maman oyo entretien to kozana na ye. Yo ndo siège kati na biso. Omi bala misato basanga na komo na yo. Yo zali kati na biso. La sainte présence nous en kati siko amoni mo centre na kombo na Yesu. Amen. Boni papa. Ah moi mon par la grâce de Dieu. Yo papa je là que mukolo wana olekiste. Nalingaki naleka normalement mais lelo nasalango expressement. Jour on a quitté. Nalobi bango bata pona nini? Bati bazanga na désordre. Na bina koyamba malem. Bakungu kotiki église bakumya kovandela ngana yo momo. Tandi ki bazotia makelelo wana. Papa pemi abuti na jeune ya munene ya 100 jours. Atama ya munya wote. Suko akopema te alibolandi Yesu na kati ya ndako. Yang mpona ni bozana ba confiance ba prière na bino mokote. Pourquoi papa tia loboko? Elo ngana muna ngaba parce que ba bondeli déjà pour nous. Ça suffit. Ate wana na église ko kaka fukulanda mutu susu sambela pona ngai. Lelo pena maman pasteur na salon expressement na ya na bi siko makota pas pasteur. Te azar olala papa mananwa. Ah OK.
nabeyaki ngomba bani nazosurprendre yango kuna nde base balandaki yaza na repo mapasteur oprotege ngai rectifier nzambe muta protéger bato bien nakolingaka kala mosusu nazwa bisungi epa na yo mwa mayele moko yango wana vraimen naloba parce que mapasteur na prédication ntango wana nakoki koinsiste sur songisongi na kati église nalobi te deka aye kofunda ngai nalobi te deka asalaki songisongi mais au moins la façon dont acolporte makambo mpa na bino c'est pas na ndenge oyo akutelaki ma pasteur yo insistaka na monaka ntango ozotia bamama na église ke pasteur azwa yo ndenge nini mais mwana mwasi wana je te nayebi te ekoma sujet na bino te na ndenge ekoma sujet na biso te ma pasteur je te jure au nom de Dieu nayebi nzoto ya mwana mwasi wana te ma pasteur mwana mwasi wana oui nalingi na ndenge ya solo nazolinga kuti na ya vers bino vers yo vraiment oyo ata na ndako yo omeka ko nalobi yango mama pasteur yango akomi wenji ya tipu boza kokumba ye ndenge wana bya ndenge nini papa ntango nga na terre kuna nazobeta sete na likambo ekobo yo oza na ndako ya kitoko ozovanda yo moko balobi période ya fiançailles ezali mobali ya kolongwa aye kotala mwasi mpona nini baza kokimisa bino nekobo me mwasi wana aza koya papa nga na bomba likambo te nalobaka bosemo diacre amoni yo position oyo amonaki yo yo lingi olobaka yo ozwa mikebisa so mona batia pondu ndako mona taba koyokela pondu mawa aussi longtemps aza na nzala papa kani yo mutu namonaka mutu ya nzambe mutu ya malamu saintetemo si obandi kokosa bo nani obali nani te si omeki na kombo ya nzambe oyo tosambelaka nayebi fukamela ngai te kofukamela ngai te naza mutu ya mokili fukama pa yesu masi epa ye moko nzambe papa yango okomi koyana na bareta do na badépartement oza susu ponctuel te donc komi kaka mpona nini osi omeki donc osi elanguala wana mosala mama pasteur même omonenge ndenge osi okomi kobunga nzela amabali te so eloko yo olobi nga nalongola makolo na ngai mpo nakende kokonseye mwana mwasi wana lilolela fi du soleil obie ndenge nini oyo atambolaka te nga bakomi kodeplace nga na tipoi nakende koteya ye oyo ozwi église na ye nanu toyebi nanu te mwana mwasi wana combien de fois bazoloba ne mema ya tane bakiti matinal aya kuta na biso amone mwana mwasi wana ayaka te yo toujours okute komi yo na monoko na badépartement nyonso oyo aza na tante ya nini nalobi mpona nini yokotambola lokuta papier sa oyo kopusa ne na mbongo te omonaka mwana na ndenge abanga nzambe te frère wana azotambola moto aza kolue air france mobimba ayekaka kinshasa aye koassiste na bamariage ozala na kati église azongi mais azobanga vasalika ba mama nzambe aza na kati ya papier sao yo lingolongo na nzambe kati no mpona nini so bandi kotambola na lokuta mwasi wana memi yo na lokuta ça se fait pas eza manque du respect comment yo mwasi na nobali te otino na ndako te abandi deya komvuka yo bo ezomona aza papa kokosanga papa nga nayebi vite nga nayebi vie kokosanga te mwasi deja monani kaza misu makasi koleka yo mama pasteur noza na respect te balongola ngai ya wana papa na bino tokende kuna mpona kopesa lokola ye adeplace bakata ye makolo bakata tuni bakata ye makolo limbisa mama pasteur sona lobi mpona ngamba bilangaki na monika ki mobali azalaka zonga eza kaka veste te na yo ozonga mobali po lobi mariage osala na église te po akobotola yo amemi yo na église na bango po yo ozopesa pasteur no valeur te opesa nani valeur zonga pesa biso valeur po motu alibanda mpe apesa biso valeur nga napesi yo 48 heures nalingi namona mwana mwasi wana basere bazalaki ebele l'église oke mosika okoke komona me tondimi oyeli biso ye zonga ntango ozobima wana yebisa bango nyonso bazali bana wana papa aza fatigi ya koyamba te bakende kotanga psaume 43 kabola bango kuna bakende kotanga psaume 43 oyo bakokende na lamentation 20 bakende kolela kuna baza na problème ya kolela oyo baza na makambo ya kosenga akende na psaume 23 tinda bango kuna bo bakende kolala na église oyo bakosala nde bakende na église les hommes le plus amoureux du monde mayonnaise yo mona teke na so bengi mayonnaise buluka ke mayonnaise mutoko ya ye momona mopanzi mimi azo lokola mwa col moko boye mais non c'est ça normal te ça normal mais yo on appelle un proverbe moko tika te beaucoup ta doute te omoni toro toro akomona mutalati la ma rouge akolanda ye
n'était pas cause appeler ça lien atondi abonné pe hollandais mais mbembe ondo bebisa mon maman pas bebisa te yoka na si mbembe ba kokutala bombe na caméléon ba pese pe mbote ba lekani mais place pe ba ke batongani ezaka proverbe ezaka elongo mususu malu eza elongo mususu yaya omoni so bani ba proverbe no ya liboso ezaka bien bel komara à travers te eza travers te ça comme tout mon frère na option et tami bali mususu ouais moi ba tortue ninja Barakat Michelangelo Donatelli Raphaël na Jojo Ngolo mais comme on a beaucoup il va battle il y a sur le ma bombe meurtrier parti Bobo Bobo olukani non non bino ndeko comprendre que yenda ebi o ya lukana kati ba proverbe na te ba proverbe oyo ba te be ba pesa ngango ah elo ba grapo moi donner ti beaucoup après ça va proverbe belé na besoin proverbe beaucoup ko vieux na pesa nga ba proverbe moko oso na yebiso bo vino pe change ça bisa on va prendre alpha bozo vivre na ignorance vous comprendre bo vivre na ignorance mala mutu mona musika bobo tikana sona copine ngai kamni na ngo comprendre tozo mesana na biso boye mama ngai ngana ngafia kakate nzoto ngeza libre aza pa na yaza na mobali mon na vie kindumba musala pourquoi point été moi jour on est qui malatandi mutu akokoloba na ye bandeke mpe baoleka mais nyoka mon frère nana la proverbe akoleka na mai amoni mpe mbembe abeti kara akomona mpe malangwa akomona mpe malangwa bobo omoni avion loba omoni avion epumbwaka mais des tours jumelles aux États-Unis et tout Canada très important et le rôle là lipa okocho mateka lemsu mwamba même ata mwamba ata nyampoul pe bakati bakoma oliam c'est tout le basu proverbe c'est tout yo kosola ya proverbe voilà vie tetika sola voilà teo fanda mayonnaise tetika sola di bala ndenge ni yo tika ezana sens lemsu souvent que la bango zo ngayo kama te mayonnaise elo onya mabeza wana muto so na oncle na so abibotika makiri to kotika yo tika mase kosola limana na sens tetika sola na sasa bolingo abonde ba aloba fort oncle mama ba fort tika aloba fort yo comment on tika petit mina ko sola na téléphone olobi pe lo c'est bolingo te na wa oncle na bango na suyo ndeli tovandi ya so abibotika makiri bo mimi aza mwa mukie asa mukolo ebi mabena malamu pe msuba bo bengo pele msupa ba bengi te ye appelle nga ya mbango nga naza ye oya yeza sina so nga dia tana banga bia to solo la buyo so nga la solo bile wa ya bini comme plage c'est que bobo pardon to sala bien contrôler malu nga na mo sunte na mo sa camarade ti tongo oloba mama na yo contrôler balanga je boyo zala te mimi nini mabela lo yo ko solo na onto ko solo libanda kuna nini TV za na se to zo olobi to kata makeli to kata parce que loko yo lingo en faire un open problème yangwana de toute fois on que nous sommes tabenga apprécier okindi nga landi on est stocké mimi eza na ste non maloba moi so ke so pa yo puis so par rapport à ni mutu moka benge mamo bo oncle bango pese la ko sola ni ye so pa ye vraiment te so pa ye ina fungola misu ya fungola misu wana za jo vous comprenez faut ça sévère ninga ma sévère na mon Bobo, on a les bêtises Bobo, on a un camarade noté après tout. On a un camarade noté après tout. Et on a signé un respect. Na yele mona sumteki na ina masuko kipa mama ngati na be makasi na respect na pesa ko bolinga te bobo na ozeton et puis c'est pas on est OK comme il est comme on bobo ngaki yo tsikala tina na lobi pe bongo des na ma be na pesa ba tsikala pas comme azoya si ça na oncle mayonnaise Hollanda yo c'est ça mayonnaise obi yanga tiki akepa oncle yo solani na oncle Atlantique mos na kuna landa yo mayonnaise ibi ke sopi haya do lo balanga inzu yo buzaka mimi ke mayonnaise
Yayo nini tete. Mayo. Yayo nini. Homme le plus amoureux du niveau naza nango wana eza makasi bilado masa oyiki eza bima nani mwa ecopo mwa moke nasi wana nayebi te so nakosala ndeni ye mpe hémoroïde ogarde yango ti ekoma na niveau wana ndenge nini banzela na biso tokendaka wana ya bangola wana oyebi ke so tokiti na motuka na transport totambolaka badistance ebele mpo tokóma na mboka makari fo ozalaka na bakisi moi batrajet na telema eza nzela molai surtout oza moto ya mokie boye bien te oui son papa na Sofia asalelanga bakisi wana na ngola kuna ntan na ndo okende mais bana azongi koto na comprendre te ezongeli nga susu makasi il faut likoba selo na bokoko po maladi yana esilaka na bokoko chéri namonaki mpe na mwasi te neti bakisi yana ya kotongola wana ifo kaka mwasi nga namona mwasi na ye te namonaki kaka ayaka olinga mpo olakisanga mwasi makarine nde naginema mokolo akozanga mwasi makarine madame aza na ye mais namonaki te ata mokolo moko oyo olakisanga ata nayeba ye boso aza na voyage tozalaki na ye ya mwa po beti na ye tour namona ye te ye atikalaka na ndako kala bana José Mbaki ala kini aza na oh atika message ah bon oh José Mbaki aza na kini za sino message te na mwa mabe eh boponi ya koya déjà c'est pas vrai papil bana kufi tikolo babo atika na boutique boye ko papil bana kufi ya tika boye tika na nu José Mbaki atinga message papil bana kufi bombesa chérie masala ngai Seigneur nzambe na ngai papilo bana obandi kobela chéri sur de mangwela ya toyona pas José tiens rappelle le numéro asa na flight José pas là-bas on a un problème. On a quand même le colo, on a adulte, on a responsable. Donc je vois mal que donc bref, on a responsable et puis on a assumé la responsabilité comme il faut de A à Z. Il n'y a pas de problème. Mimi oza chéri nanga onalingaka. Moi na oza na kati ya libumu na yo nga naza na besoin na ye. Tu sais que je n'ai pas d'enfant. Guigui Lingoma, l'Afrique du Sud, mon petit frère, a déjà un enfant. Ginzengele, en Afrique du Sud toujours, a aussi un enfant. Oui. Moi les kambo ezala na bandeli pe suka. So lelo na bengi eza suite ya ba conseil on a pas camarade nanga Elvis Dembo ba couleur. Ayisinga vite mimi. Faut là na mobile kolamka na mobile makambo nyonso mobile nyonso sala il faut mona. Ta luki na solution mo eza bien. Obi papa biso bien. Obi pe grand frère na mtabi lobela. Papa il est jeune comme moi. Nalala esika mona tata na biso tobima porte moko na mama na biso surtout liya na nga modero aza moto ya bilobela. Ya salité yango nga solution na zwi na boyi na ngai ndolobe na ngai kozwa na ndako ya te ama kwandi na sango te il faut na vanda na ndako na yo mamoni ndola mukana tango soko liaki to liaki te soki nini na bona to binda ba midi à 14h papa moi je suis marié naza quand même na milo na ndako et na koyebisa yini et na koyebisa yini vraiment mama moi les gars mususu ba lo ba na kimia to luka kimia na boy na peso motema place wa mokolo makasi moi dubi mikina zuni ebisenga bibuki malema le mambo zimi basoni na ngote yonga na lindika ke na fana na ndako ni très simple yo mto futa mai futa courant maka ministre za la yo oyebi nini ko sala ponga mini na kota na ndako no je suis marié et en plus le lo sotengeni nga marié mais on ensemble on peut pas biso na vanda te ndako lukela nga pe na vanda te parce que pour na malamu funa vanda pana pour kimie zala funa vanda ndako na yo mana boy na pesa na devoir ya makasi te ça le quoi devoir à domicile au sali yango calmement c'est bon nga pe na rendre yo heureux so tchenga ka boye oui mo de obet oui bien je comprends bien je comprends omoni biso
tous ensemble. Il faut tous avoir exemplaire. Vous avez la responsabilité dans l'église. Aux moi si vous faites une bongo, vous pouvez ça bien. Il y a un moment où exhorté au makasi. Tu dois tout faire au bas de mon tu ne manques rien. Il y a comme un bon côté, il y a comme ma volonté. Tu dois te marier et puis n'attends mon quoi mouquer. De façon qui va brûler et penser partout. Ouais, hein? Mon cambinangai, vous avez raison vraiment. Nancy n'a pas beaucoup. Tu vois maintenant sur la X, n'a pas que nabi, n'a pas pressé, mais n'a pas prêt pour nous conclure ma camarade. Donc, je lui ai donc abinangai donc les a déjà prêt et goya. Donc, ngai moko n'a pas les sous parce que les mots si tu n'es pas les sous boué et pousser ngai les sous tu peux n'a pas ma camarade. Non, ça n'engole à la acte des mains. Nous avons un dengue temps et sengilami et salemo. Na lingi exil makasi. Prière, il faut pour toujours la prière parce que prière n'est pas pour réaliser rêve ou bien vœu nabino. Là il faut pas oublier, il faut même mapper ici la prière. Hein, pour vivre, il faut la vie à prier. Je me bats pour ça. Non, ça c'est notre responsabilité. Ouais, il faut ça la vie sur bien. Nous avons la conviction que nous avons et pour les faire bien. Pour les faire bien. Donc je suis satisfait. Nous avons d'abord parole en Zambé et puis je suis là sous vos bottes. Il n'y a pas de problème. Le monde est pasteur Azo Selangay. Et puis, il y a tout le monde ce problème. Bon, alors, frère, que Dieu te bénisse. Mais de préférence, je continue. Ça c'est une bonne idée. Ok, merci. Moi. Papa, maman, il y a un des filles dans la bouche, on force à monter à la vie, on y est bien, on va depuis pour moi, nous avons sur notre bouchon a fini, na tina kati ya bouteille à sucré, bon on a mélangé. Oui que je me souviens na mélange bouchon ya very good. Very good, là sucré moi ya calabo. Very good. Ouais. Ouais. Et que nous dans l'hôpital, la clinique universitaire. Very good. Ouais. Il y avait Mirinda, il y avait Bako, il y avait Masanga Moussou Zagi Pembe Boy Souka Limerina Kwiti, Nini Kintonic, voilà. Ah, Kintonic, Kala. Non, ils ont Kala, oui. Papa, on m'a dit qu'on a Fatou Yolovini. Fatou, Nengazawana, il faut à comprendre. Batunyo surtout ya Kala, Oya Zarobi Manabango. Baza une belle naïte. Ah, je vais la papa. La kangama. La maison la papa. La maison la papa. La maison la papa. La maison la papa. C'est ça qui nous encore. La maison la papa. La maison la papa. La maison la papa. Non kangama. La kangama. Eh papa, non kangama. S'il vous plaît. Il y a un problème? Non, Milo. Non. Je veux arranger. Mets-toi. Mets-toi, chérie. Le maison là, papa. Papa qui est. Non. Papa Koufi. Oui. Papa Koufi a la guidée. Aïe. Abinanga modèle Kunanga. Kota porte, pas porte. Nous avons mon ligi. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, je ne les connais pas, mais ils ont un problème. Problème Nini, papa à Nini. Papa a Koufi. Ça va. Non. S'il te plaît. Simba. Non, je veux assumer. Papa c'est très louche. Venez mon bimba, vraiment. Chérie, calme-toi. Je dois aider. S'il vous plaît. Le quoi papa Koufi,
programme est allé. Pourquoi mes appels à moi là que le papa? Il n'y a pas de problème. Mais ça va papa. Tika Kolela, je veux voir ce que je pourrais pour besoin. Bah, chérie. Mais Milo, je veux leur trouver quelque chose. Mais c'est qui tu ne le connais même pas? Milo, s'il te plaît. Olingi Nzambe a punir yo. Akanga isika yo zoela. Arma, même si bateau peut bakabaka, c'est pas comme ça. Même au monde, on va payer ça en boité. Milo, je te dis, je dois les aider. Un point très. Moi, je veux savoir, où tu vois, papa m'a confié à ça, ah non, laisse-moi. Milo, c'est moi le responsable de cette maison. C'est bon. Autant dans la Bible, aux autres Bakeno, il faut entrer des arnaques à mon kiwi. Mais ce n'est pas comme ça. Prenez. Besoin de $100. Beaucoup kako, Lukanenge a évolué dans ma problème. Merci, père. Merci. Milo, c'est aussi simple que ça. Nous croyons dans générique côté arma ba koti karabo papa ngwa kufi oyebiete ba garçon oyebiete ou koti kali boko na poche ou minisi $100. Ah bola ne se peut ça ramongo na nzela bene l'église. On doit réfléchir. Et puis il faut que tu me parles mais ça y est ba pendele pourquoi comment $100 ko bi na poche arma facilement pour Milo. C'est quoi ça? Réfléchir pourquoi? Hein on perd le temps on réfléchit makambo bataza ko senga les sungi. Au lieu de réfléchir à autre chose. Mais ça, c'est pas mon armand. Il s'unit pas dans ma bête. Eh, ma chère, tu yo. Voilà. Voilà. Donc, comme tu me connais, donc une fois, ça va, na bandia molelo. On va en parler, t'en fais pas. En parler de quoi? On va en parler. Milo. En parler de quoi? Viens, ma chère, Tokei, la biso, Tokei. Ça va, Arma. Comment on a $100 car facilement. Oh non. Somolo le beti n'a pas allé. Sanko. Yangoko. Vimba. Bon, état qui est leader. Vous comprenez? On appelle ça yo 25, yo 25. Leader. Ni modèle. Tika biloko na makambo leader azate. Oza makambo mbongo. Ta inspiration tali na leli, tali na gangi. Foza na mama. Tala tupa keba na iso keba modèle. Kuko mobunga te yo ngam pesa ko ide wana ya te so kombo papa na bini bimi kuna mamba mbongo wana mamba mbongo za mamba bibimbi te uyebi ke ngam na kumba raje na biki yo okozwa 25 ye akozwa 25 matanga ta na 30 ko leader na 30 ani so tu yo ka so 30 wana boyo kala bini mba na 50 wana boyo bandeni ni bogo sala comprendre si yo zo 20 ngana zo 30 ngano linga ku yo zo 10 yo zo ebisanga suto kabo ya sika to changer ngwa changer mon na ebino tshelu na tant to continuer na maso bali ya mafuta taba na moto to kabola nsiko ewo to changer ngwa modi to changer mongo na bi bien que nana bomba yango ya moto changer na biso to zana bino ozi ba parcours vide yo yebi masole za nani boza mi okami masole zali de soda kufa na arme na ye Allô? Oui. Mimi. Mimi, dis, comment toi, tu peux perdre ton père comme ça sans pour autant me faire signe? Hein? Pourquoi papa il a vendu pembeni na ngai. Papa za awa. Quoi? Papa Zali? C'est vrai ça, Mimi? Ah bon? Oui, ça va. Oui. Oh, je comprends maintenant. Non, mais ton grand frère, Modero, ouais, Libandiwana. Hein? Aïko Lila, aïe Panangaï, oh papa, Koufi. Hein? Oh. Sois papa. Sois téléphone. Allô, sois papa, il peut me dire. Papa. Yonde solo là. Bakati. Papa, akataki. Papa, ezani. Sango mukunga na tombe mudi so luka. Papa yo fani na wako. Ke ndeko na ngai aki kosinga mbongo na kombo ke papa na ngai akufi. Ozo ko bebisela mutu libala.
Yo fande babomi o déjà kuna na end. Babomi bon papa ye baboma ye kuna. Moi de que ça amake papa kufi. A tu fais $100 misi a pesi bango. Yela banana. A pesi mbongo na banana mike mo de wa comme otambo na bango. Bon ye arma ba ko tuye se maman sanga yo atata na kufi mbala mo pa atini mbongo. Na ba nini ya? Wanya bengi biso. Modera ko dia moto, modera dia moto. Mama alongwe makolo na ye banda ananda kwa ki tie pa mako senga mbongo. Vous pouvez un conseil te poignes. Conseil. So boya ba matija jamba matija jamba. Oh mukala na mukala nzoto mukala. Tala na matoi. Lo na matoi. Ondewaza. Baluka bo. Baluka bo atala. Na yaka déjà tout boye dinga déjà mo. Kasi mo bo moto pese koka. Moto bo. W. Papa. Assieds-toi ici. Oh, je prends ça to yego langwa pamba. Mama za komonika bo langwe. W. Akoma ye nyos. Omoninga. Vide no oyebi. Kiti la repesi ye, mais position des airs olala. Ozo bouger ba bouger makolo. W. Ndenge na boti yo. Ndenge na boti modero. Ndengo boti modero. Boti ngate ngala. Na boti modero, ndenge pe na boti. Te de lozo rek satangu pamba. Ozo kata sura diamba ndenge za zo mate. Nka boye pesa papa. W. Ibandi ndenge nini? Ole kuto za ndenge na lota na bandoto ki président Fule Lukisu abominga Pablo Makwika abominga Skanten abominga George na éléphant abominga izalaki bino bobo manga ate buza na posa mbongo pourquoi vous créez kosa arma kinga na kufi papa père papa kalazala mais camarade ya kalazali camarade ako kenena bungi na mais so présenter camarade nanga kala yo mais jamais au allez chaboy papa ya kala Loï longole l'écouteur na langue déjà longole l'écouteur papa ngape na yoki makambo wana na yoki yango musika esalinga bien te yango na yaki apona expliquer OK on vérifie sera kufi to expliquer ah donc moninga inutile maman moni W au moins le ko la bele bo continuer makama na kufi bo liembo na mutuna na yebiki mo direction ka beba kisapo na yo W Jana l'action sur la kufi W ngaye nga vu le sur la kufi na yebi ga tana zama wei na tiki ka lungo na linga bomwana na tiki ya lowi na tiki chuke lomboto na tiki mimi na utiko W pour yo moto bebe sanga modelo obenga sur na kufi chaque boutou kuko se lambo diamba ola na yebi o diamba ni to la diamba kecho yo fumer oui boko la diamba mais ngai sona kufi Périt. W no. Yoka, les ça c'est la famille. Ça va, merci. 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 Nani? Yadi alwa pera. Alangwe.
Papa nini? Nasumba. Oyo combien? Hein? Oyo combien? Mwambe.